Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini bavoyu ya poto bato oyo basalaka eloko te, bato oyo mosala na bango kosenga kobaluka na bamatonge pe bazali tango nyonso koakombre kaka population belge na makambo ezanga tina pe mindele basi balembi bango bakuluna ya poto oyo na bozoba basalaki na concert ya Werason. Bandeko babolingo bana ya Kinshasa bino bato bozali kolanda biso na biniti oyo boyebaka yango ete ntango mosusu bakopesa bino baversion mpona koloba ete banile concert ya Werason na makambo ebele ba raison ebele me ifo boyeba yango ete bana ya Congo bato mingi awa na poto ndenge ezali wana mosala ya malonga basalaka te, mosala kaka kokosa bato, mosala kaka koyiba na bamagazin, mosala kaka kosala bamakambo ezanga tina yango nde baye kokota na makambo oya ki rebellion ya bozoba ya kolukaka ndenge nini ya komenase ba musicien congolais oyo bazali koya kobeta mpona kosala lokumu ya mboka. Bandeko babolingo lelo bomoni ndenge bato wana bachante victoire pe babini pe balobi ete bango nde bakolo Belgique, bamosusu balobi ete bango nde bakolo France. Me bandeko babolingo bima na yo gank na mboka mondele, me mboka ya bakoko ezali kaka mboka ya bakoko. Yo moto bimi gank na poto tikala ganki ya libela awa na poto. Yo moto olobi ete yo nde Rambo, yo nde otombolaka bamabende ya ba 500 kilo oyo olingaki ete obeta Werason. Tikala kaka na kiganki na yo awa na kati ya poto. Me eloko tokoloba ifo koyeba yango ete moto amemi kifunda ya liboke ya makambo nyonso tu na motu na ye oye kopeze likolo ya mapeka na ye kala te. Bokechu na bino oyo bobengaka soki bokechu première, biso tobengaka ye bokechu dernière. Lokola ye nde moto amemi liboke ya makambo bandeko Werason ndenge azali wana ntango mosusu bino bokoloba beti te boseki me ye aza na problème te, ye asa azwaki mbongo na ye oyo producteur apesaki ye. Me sikoyo producteur nde akolandela malamu bokechu dernière, parce que bokechu ayebi ata procédure moko te ndenge etambolaka na poto. Azali wana kaka zoba bolole ya bolole, azali lokola achaku makambo bazali koyebisa ye na bato ye pa azali koyoka korepete lokola achaku me bolole ya bolole oyo mpenza ndenge balobaka ete bake kobimisa moto na kati ya zamba na Equateur batie kaka
na kati ya liboke ya valise bamemi ete na poto après moto yango akomi koganga mais ayebi eloko te na minute ndenge tozali koloba boye ayebaka yango ete déjà ye moko asi alobaki na baenregistrement basalaki ye nde moto akonvokaki makambo oyo ya bana ya kuluna oyo baye kosala mpona koanile concert ndenge ezali wana amibongamaka mpo ete akokende na tribunal mpe abongisaka mbongo ya ba amande akofuta mpe badommage d'intérêt oyo akofuta ndeko olinga te makambo tozali koloba boyebaka yango ete boketu premier ndenge ezali wana akoleka devant la barre mpe esika na ye basi babongiseli ye na lubwaku ebongo tokotala esika bino bato oyo bozalaki koganga esika bokolibere ye esika bokokende kosala mobulu mpo bolibere ye o wana nde ekozala masolo mosusu bandeko babolingo boyebaka yango ete ata Werason lelo abeti te na poto Werason asa abongisa vi na ye mpe Werason azali bien na vi na ye me ye moto ozali kotatabana awa na poto makambo ntina te bosalakaka kodefaka babiloko bandeko basi bayeba bakongole kodefa bapoisson epai ya baindien na matonge kongole okomona kokende kodefa soki otali na liste ya baindien bato baniongo ebele bamobutiste oyo bazalaka bana ya lelo mpenza bana ya bamobutiste bakoma ye kokomona nzala ebeti ye ake kokota niongo epai ya indien obi epai ya mundimu soki otali baliste ya bakaye bakotakota baniongo kokamwa bandeko yango nde tozali koloba bomitungisa na bino te oyo nyonso ezali kosala bango ezali nde bapasi ya mboka esika bavandi na poto ya ndenge bavandi ya maniolo esi ebeti bango bakoma kozanga mbongo pasi ya poto nde esi elekeli bango soki botali bamobutiste wana ndenge batikala lelo bandeko okomona moto mosusu ko mwana mwasi mosusu omona alati liputa ko akangi yango liputa yango eza kodiembela okaka swesweswe liputa yango neti ekweya bandeko luketo nyonso tu efietuki otala mibali boye mibali bakoma kaka kobanduka bakoma lokola bato ya pusu na poto salite ya ndenge wana yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo boyebaka yango ete bango basali kigrondo awa na poto me poto eza mboka na bango te mavula nde ezali mboka na biso na mavula nde ozali libre ya kosala nyonso oyo olingi me na poto oza na balimite na yo olingi osala boye mondele aza kokontrole yo ntango mosusu mpe bayebi so balobi ye likambo nde olingi osala kosala yango te mpo ozali na permission te me na kati ya mavula na kini oza kose sentir na mboka na yo me bino bato bobimi baganke boyebaka yango kiganke na bino esukeli awa me yo ndeko moko tobandaki koyoka soki ndeko odon oyo abandaki koloba ete kala te aza kokende Kinshasa tia makolo na Kinshasa batala yo wana makambo tozali koyebisa sikoyo ezali vraie version yo tia makolo na Kinshasa loba okotela na ndenge ya clandestinité soki okiti kaka na ndenge ya kokita ya moto bo na kati ya aéroport ya njili ndeko yebaka ete voyage na yo ezali sans retour mpo bino sikoyo ifo tolobaka na bino vérité bosolo lokola bolobi ete bobandi kosala mobulu bobosana peke kongo ezali mboka na bino te lokola bobeti tolo oyo na bapoto botikala belgique ekoma mboka na bino ya libela france mpe ekoma bamboka na bino ya libela me toyebisi bino oyo nyonso abeti bamusicien ya Werason ndenge bobeti drumer na ye kakol boyebaka yango ndenge ezali wana esili boyebaka yango esili bino kutu leta te mutu akosala me bana ya ntangu bana ya kitambo bana ya masina baza kozela bino yo moto ozali kosala makelele kende na Congo lokola Joseph Kabila na gouvernement na ye bazalaki bato oyo ke bakongole bozali koya malgré bosalaki mabe bazali koyamba bino bokomi kolinga sikoyo kodepase limite boya na Congo boya
siko totala bino lokola ndeko don apesi deja mikolo alobi akokende na Congo tia makolo na yo na Congo totala yo mpe bana ya ntangu bamona yo te bana ya ntangu bamona yo te mpe bana ya ntangu bayeba esika ovandi te papa Roger napesi yo maloba